grade ya suka kati na lingomba kobana ebandeli tobandi na mondimi tosukaka na pasteur oyo nyonso elandaka ezali ba fonction. Donc lingomba tango commission de discipline ezali soute et pourtant bankengi na balongi na baselo bazali ko continuer ko sa musana na bango. Donc ezali suscité pe charge pe bakisami te. Papa na l'état azali représentant légal. Voilà. Tout court, chef spirituel ezali molimo. Donc Fumu en longo. Voilà. Tozui Baïwana Bazaki ba représentant aussi légal premier suppléant. Donc Nakibo Moto. Ce qui représentant légal Azali Sousouté à cause de la remplacer na représentant légal premier suppléant. Alors que Lingoma Nabiso Moto ou ya sengeli kokoma mokonzi na boule tokopona kaye na boponamité na vote te. Ezali ya makila na kati na bango. Nyonso ba papa baloko na biso tango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo isala keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota basiba makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi tango eboya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele ata na pasi ata na bisengo tokotika yo te tokolanda yo wana ezali solo bongo lien oyo bana tata molimo santu bakanga vis-à-vis ya mokili na bango to pe nzambe oyo bango bandima kosalela esengo na biso ezali mingi ya koyeba bino ebele balanza menga makimbango television bino ba bozoni mokili mobiba kolandaka biso butu moyi menga makimbango na kati ya émission to bela maman mwilo eko kama maka epai ya ngai maman falona ntima toujours on associe à kopanza sango pe kopesa maboko na tata mokonzi ya bule na œuvre salvatrice auto ko boa kelaka ba fleur butu moyi nde yango ekomemaka biso awa oliboso ya betando na bino pona ko ganga lisusu na mongongo makasi koloba ete azali nzambe yango na mokolo malelo na memeli bino moko ya basali na kati na elanga na ye o tozali ko découvrir na bangonga zali ko landa na bangonga zali ko ya tolanda bato ya menga makimbango télévision toujours na cadre ya ko satisfaire bino ya mokolo malelo ezali bongo révérend Marcel Watusidi Wanzungasa oliboso ya betando na bino révérend bote na bino Mbote journaliste solo esengo ezali mingi na biso menga makimbango télévision pe na balandi na yo bali na mokili mobimba koyamba solo bongo bino na baetando na bino bali koyoka nini papa révérend amene biso kasi kozaka na biso esengo mingi pamba tene tokolobaka tokokutanaka mingi na milulu ya lingomba na biso na kati na kamba na tina ya interview kasi lelo menga makimbango azwi interview accordée exclusivement pas ya révérend nde yango na tokosenga na bino na bandeko bazali kolanda biso na baetando bisika nyonso oyo bazwi mpamba te tokotala makambo mokili mobimba oyeba na kose présente na molai ya likambo mingi mpe kotalisa biso révérend abandaki ndenge nini mpo lelo oyo nous vous signalons que papa Marcel Watusidi azali solo bongo le pasteur responsable ya paroisse ya Saint-Ouen kuna na mboka ya France lelo na kati ya menga makimbango télévision papa bano ba ko yamba wona ndako lelo oyo bayo kana mpe parcours ya révérend elaki boni tia comme la bango à la tête ya paroisse à Saint-Ouen. Merci moi journaliste ngai komona ngai papa Marcel Watusidi Wanzungasa ndenge uti koloba nazali pasteur responsable ya paroisse de Paris Saint-Ouen na mboka France. Pour na parcours na ngai na bandi kibonganga na ngai na mboka France te soki tokoki kozwa ba détails mingi te mais je suis nganga nzambe depuis 1983 na mboka ya na paroisse ya Njili
et puis oyo na exerça qui nkengi na kokoma longi et peselo pe nazalaki secrétaire paroissial adjoint na kata mboka Njili toujours pe chef ya cellule na Njili yamboete na kwa kokoma na mboka France kuna na mboka France nazalaki selo tozalaki na paroisse au bisobanso tozalaki à Saint-Denis pe sima tokei na paroisse ya Saint-Ouen oyo nazalaki c'est le responsable. Donc si vous comprenez bien na bandaki na échelon ya nkengi longi selo pe na ikoleka na isika ya pasteur na umeli mwa muke mikolo mingi na pasteur évangéliste na mboka Paris toujours na paroisse à Saint-Ouen. Mais na ba mouvement nazali mwana jeteki na sali parcours ndenge mutu nyonso salaka nazalaki choriste acteur nazalaki koyemba kosala pe théâtre tina groupe mobile ya jeteki nde nakomaki tina niveau ya vice-président ya jeteki Njili. Donc voilà nazali pasteur responsable na paroisse ya Saint-Ouen pe mwana ya jeteki. Voilà maman na moi muke o na poye ko pesa bino yangwana. Merci beaucoup papa révérend. Révérend Neki Mongiste ou au quotidien bande retourner ko yamba ba sympathisant to botami penda na kati ya misisa yango. Et ndenge maman journaliste Tikoloba nazali Neki Mongiste parce que nazali aussi à ma parents qui Mongiste. Ma mère jusqu'à ce jour elle dit maman c'est le patina et amba il y a qui Mongiste. Mes frères et sœurs bazali ba c'est le bazali pe na activité ou bazali ko exercer patina na lingomba. Matongo mbuta bandi ko banza menga makimbango télévision to ko yebisaka na bino butongo ye ozuli bakwa kolanda biso sala geste ya bolingo oyo tala na misoko zali na ino abonné te sala geste ya bolingo wana pe panza sango oyo oyeba tanto liko yoka ba parcours ya ba révérend au papa bana oyo tata kotia bilembo tolobi bana pamba te biso soli bana tata ki mango to kobenga ka bongo mais na qualité ya révérend oyo papa na biso azali kotala parcours wapi esika bandi nzambe akoponaka moto na pamba te. Félicitations révérend. Actualité ezali dominée na raison d'autres nabino na mboka Kinshasa na mboka Congo na milulu ya l'origine autre kanisaka bongo bokaboli ya nzoto ya premier chef spirituel papa Daniel Dakotima Joseph baptistère de l'église suivi na assemblée générale etaki koleka solo bongo uta mokolo ya le 13 du 13 au 15 juillet na mboka de Selenias. Révérend en qualité de pasteur que vous êtes de pasteur responsable moyei kozwa d'autres kolobaka likambo ekangami pa tata kimba poto kwa komemela bana na ye o bazali kuna na mboka ya France précisément la paroisse ya Saint-Ouen mozalaki bo assister biso menga makimba en télévision to ye pene na bino poto meka kozona mato ya bino combattant a été absent de tenir to ba et kanaki boni. Merci maman maman journaliste na yamba na biso tote na église kimbangiste tozali na milulu ebele. Entre autres, le 8 juillet, les alliés au Tobengi transfiguration et à Papa Nabiso. Mais, et sous Kachuanate, les 17, tous aïe na fête mon nene lisusu, oyo, et pesa meli bandeko ya koreki, pour na débit à retraite spirituelle, et yamba, tout est mouvement wana. Et je vous signale en passant, je suis aussi dans cette chorale. Pourquoi? Parce que tous ali ba oyo tokenda ba retraite na l'heure ya ba jeune, so ba bi retraite spirituelle, donc j'en fais partie. Pourquoi? Parce que je suis dans le 3 ou 4e promotion ya bato ba kenda ka retraite na bisika pe na lutendele. Voilà. Donc là je vous ai signalé bino en passant. Milulu, il y a le 8 juillet, aux alliés transfiguration, il y a Papa Diangenda Kuntima, aux alliés Mokolomonene, il y a Bisso et surtout Bisso na Nikilmi Apoto Pambate, il y a Ayaki Kotika Nzoto Kuna na Suisse.
na mboka Genève, pas biso tozwami, biso to na ngambo ya France. Ce n'est pas comme ici, c'est facile à y arriver. Donc il est kaki ndé il est kela ikuna yangwa et benga maka mingi généralement fait ya bana poto. Oyo to yaka be bandeko bazaki na époque wana bayaki na délégation moko, une grande délégation oyo zaki bayaki pona kotika nzoto ya mokonzi na biso to papa na biso awa na mboka République du Zaïre de l'époque, République démocratique du Congo. Donc toyaki fait wana pe si ma fait wana ezalaki annoncé na mokonzi walingomba mokonzi abule papa Simon Kimbangu était assemblée générale otobengi lukutaka nu ya monene ekosalema po ete bakwa ko annoncer ba grande décision ya lingomba tina ena to tikaki bamboka na biso to zwaki ba vacances po ete toya ko assister na milulu wana pe na assemblée générale oyo boyokaki. Voilà maman toyaki pona ngo soki mituna mizali pona assemblée wana oyo esengeli to kwa koyanola tozali prêt. Merci beaucoup révérend. À peu près 4000 serviteurs de Dieu bazaki présents na katia assemblée générale wana oyo tobengi solo bongo lukutakami. Par rapport aux décisions prises lors de cette assemblée générale, en tant que révérend, quelles sont vos analyses sur cette assemblée par rapport aux décisions, toutes les décisions qui ont été prises? C'est vrai, mais dans l'ensemble. Maman, merci pour la Là, je suis d'emblée pour c'était une réussite totale. Les alliés avancés moko considérable ou salami kati na lingomba na biso na ba décision prise na lukutaka nu wana okoki koleka na batu sur 10 na ba participants to aller kuna tokozo 9,008 otoko kolobaka tozalaki satisfait. Parce que misala oyo misalami na esika wana oyo nakoki koloba na yo en tant que pasteur Kimbangis, en tant que mondimi église Kimbangis, na koloba merci papa. Pourquoi oyo ya bongisi libiso mi beko ya bimisi libiso kati na lukutaka wana ezali esengo pona biso na kati na lingomba po ete lingomba moko kwa okende encore liboso davantage. Donc vraiment esengo zali total. Merci révérend. Merci révérend. Merci papa. Tolobi merci papa na ba décision oyo ezwami, tolobi réussite totale na ba décision oyo ezwami Montréal lukutaka wana. Mais révérend tozongi momoke na kati kaka ya ba décision tozongi moko ya ba décision ndakisa ya annulation ya comité de discipline. Tango comité de annulation comité de discipline et salami. Et baki simini tope elongoli nini na kati ya yamba tata Kimbangu. Qui comité téméraire commission de discipline et de réconciliation. Qui dit commission souvent babilo kwana et se créé à makasi il y a quelque chose. Tokozwa katina yamba bate commission d'organisation d'une fête par exemple. Ce qui fait wana eleki commission on appelle comme caduc. Pour fête au batila qui bango eleki peut-être à la veille il y a fait mususunde ba créer sous commission. Maman journaliste papa Simon Kimbangu et c'est ça qui a été à quoi créer commission de discipline. C'est vrai ceux qui te zongi kala na tangwa kala et loko ya nengo wana pe salamaka déjà o etambusa maka na ba représentant ya kala mais na auto zali kolobla mokolo lelo soki totali malamu mokolo ya mine tote ya misato tozalaki na 10e anniversaire ya commission de discipline oyo ekambamaki na révérend papa Katembo. Tango tolekaki biso ba président ya commission de discipline liboso ya mokonzi abule papa révérend pasteur Katembo abimisaki liloba moko liloba lobaki ke papa a sepela ki po ete
mikakatano mingi mizalaki kati na ba paroisse bitumba ba makambo ebele et c'est ça qui coexistait kimi ekotaki na ba paroisse pona mibeko pe kokata makambu masolo nyonso. Il y avait trop d'abus, oui, mais en tout cas ekitaki considérablement. Voilà. Yango esengo oto yalaki nango yangwana po eloba makili bososo botali bilili passe bino moko bali ba journaliste nde emonana ki ete makambwana esalemaki papa sepelaki. Mais c'était une commission. Tango moto a créé ki yango amoni pe ngonga ekoki po ete cessé coexister. Azali na mutu oyo ko empêcher ete po ete a koka ko rectifier tout, a changé le fusil d'épaule. Donc yangwana et salemi mikano o mizwami moko kata mikano wana était raison d'être ya commission de discipline et conciliation ezali li sous-souté nde bomi yango sans problème, sans souci pe mobuluté. Maintenant, révérend, d'une part, une satisfaction pour les uns, d'une part, une insatisfaction pour les autres. Mais quant à vous, pasteur, responsable de la paroisse, au moment où vous faites 10 ans, sans pour autant, sans comité, commission, et là qui sont sautés. Alors, net charge, et il y a des choses dans ma péka, boni beaucoup de temps pour la nangopo, et là, au moment où vous bossez, mboula tokomitano, ce qui m'y oui, maman, tokoloba boye. Tokoza kilo so mutu ayebi lingomba te pe ayebi etamboseli ya lingomba te. Commission de discipline ezali kosa musala nini. Kati na ba paroisse na biso tozali na étape liboso bandimi. Yami balé bankengi oyo elandi balongi baselo pe ba bureau paroissial pasteur. Pendant que commission de discipline et conciliation ezalaki kosala bankengi bazalaki toujours yiswa lingomba bango nde bakotalaka likambo kobanda na se bakovandaka maman pe papa songolo to mama pakala likambo ezali to koyokana te to asali mbeba bango bakovandaka basangani ba sololi batali batuni mituna babengi batuni mituna balekisi pai ya balongi balongi batali décision to proposition ya décision o bankengi bapesi soki elongo bani bango pe ba signer ba siéger ba lekisi na baselo ainsi de suite décision ezwami. Donc lingomba tango commission de discipline ezali souté et pourtant bankengi na balongi na baselo bazali ko continuer ko sa musana na bango. Donc ezali suscité pe charge pe bakisami te. Pourquoi? Parce que misala nyonso mikosalema ndenge kosalema kakaka uta e bandeli. Révérendement précision que tant que était commission et zongi na charge ya zongi na kati ya ba paroisse ba section ndenge to kobenga kayango eza na ba degré ya ba mbeba soki to kobenga ngo bongo to mbeba nyonso et pesa meli ba paroisse ba na ko traiter yango notamment to ina ba problème ya mibeko ya mabala to ina ba problème ya ebele ba problème pe ba ndeko ya ba l'état. Il y a une précision sur ce point-là. Les alliés n'ont pas degré, n'a pas degré, nous se fait ça, mais nous ça peut traiter comme on dit ça s'il le faut. Nous so et pesameli ba paroisse na bokambemi ya responsable ya paroisse. Ce qui te l'a dit un responsable ya paroisse azali papa ya muke na katia paroisse wana. Évangéliste à paroisse, azali évangéliste à Mouké par rapport à évangéliste à Ilikolo. De la moko secrétaire pe lokola. Mikano nyonso esengeli kozwama kati na ba paroisse. Nde soki eleki kilo tote esengi ete batu wana bazali satisfait te na mikano mizwami paroisse
emati na niveau tozalaka bapa musu zone ezali soko longwe na zone okei na province tikino ekokoma na nation mais mokumba ya barème ya ba sanction nyonso ba décision nyonso mikozwama na kati ya paroisse bazali na autorité wana ba responsable paroissio matondo mingi kobandela zero ezali komonana na kati na lingomba ya tata Kimbangu pamba te nzambe akolingaka solo kimia ete likambo na ye ekende kaka ndenge moko abongisi yango oyo ekangi nzambe moto mosusu te akoki kolongola yango toali kokoba penepene na suka ya masolo biso ya mokolo mayo pamba te ndenge tobisi bino ezali kaka synthèse to pe analyse oyo elongo na révérend oyo azomi awa na mboka Kinshasa lobi tokomona solo bongo ye akozonga na mikili ya poto yango na toyibi mwa moke na ngonga na epota kwa kolobela biso awa na mikro ndenge Makimbangu télévision pour que bazali na Asie na Amérique bayeba ete mama Faona Lambaki responsable ya paroisse ya Saint-Ouen révérend tozonga na ngambo na bino kaka na tina ya ba décision oyo ezomaki kuna na Assemblée générale de Kaki Mboka Yankamba. Par rapport à la grade où ils allaient tomber, ne trouvez-vous pas que la grade où ils sont kokoya, nanzoto to tika mbate moto ali moto nzambe ali nzambe, na ki moto ya na kati na biso, la grade wana le lenge koyi. Est-ce que moi manque respect ko to tika mbate différence ya ba grade là qui ya ba premier suppléant ya ba boye, ya là qui solo kopesa moi et bah ce qui kilo likolo ya grade ya pasteur hein c'est kaboya esi kokoya na kimomoto to ali na yango na analyse peka to ali ko sala lokola bato ya mayele to kaka ko panza sango bomoni te ke ntamso mo respect ko kitama mokete pour ko mona ke biso nyonso to komi na ya nganga nzambe la serviteur de l'église sans distinction. Maman journaliste maman un Kimbangis déjà zali moto abotos oyo akotosaka moto nyonso lolenge azaleli grade ya suka kati na lingomba kobana ebandeli tobandi na mondimi tosukaka na pasteur oyo nyonso elandaka ezali ba fonction bango moko oyo bazalaki ba premier suppléant ba représentant ezali ko choquer bango na eloko moko te. Très bien. Les alliés qui choqués bon est côté. Pourquoi? Parce que yamboé te ba comme on sikawana ou rosala pasteur babaki fonction représentant légal premier suppléant chargé à tel. Tango bazongi na siko bazongi toujours na case de part ya bonganga. Donc zali kozanga respecter. Pourquoi? Parce que lingomba na biso tozali na culture oyo tolobi bolingo mibeko pe misala kati na bolingo moto azali na bolingo ako respecter moninga na ye kati na bolingo moto azali na bolingo akozala mobeko esengi totosana tata tosa mama tosa tata mokolo tosa leki tosa mokolo tosa bokonzi pamba te biblia elobi na biso toute autorité vient de Dieu. Moto aussi a commis na niveau ya bonganga. Ya même nkengi azo mérité un peu de respect. Na mosala ou azali ko sala ya passe. Komoni maman. Donc eloko oyo e ko sala passe wana ko zangisa respect ezalité. C'est tout à fait logique même. Ezali quand même logique maman. Papa na l'état azali représentant légal. Voilà. Tout court, chef spirituel les ali molimo. Donc mfumu en longo. Voilà. Tozui bayewana bazaki ba représentant aussi légal premier suppléant. Donc nakibo moto. Ce qui représentant légal azali sous-souté à cause de la remplacer na représentant légal premier suppléant. Alors que lingoma na biso moto oyo asengeli kokoma mokonzi na bule tokopona kaye na boponamite na vote te ezali ya makila na kati na bango alors que les premiers suppléants bazali ya makila wana te
bazali bato autre ali ka ko mata na ba grade pe na misala omoni donc ya ngwane lingama ki kat na lingomba ete elongwa pona toza na lacune wana te à la longue tout ça na lacune wana te voilà donc ils sont des pasteurs ceux qui azaki premier suppléant il y a collège national il y a mboka songolo comme pasteur national délégué à kozwa makambo uti na mokonzi nde ya panzi mais toutefois maman je tiens à vous signaler nion ce que ça la magana église Kimbangu c'est tellement que l'église est bien structurée tokozelaka makomami ekobima ba texte oyo ko accompagner mibeko nyonso wana nde bokomona yango ikozala clair na makambo nyonso voilà matondo mingi révérend biso na bino tozali kozwa solo bongo biyano na mituta pe ba préoccupation na bino ndenge tokolobaka ozalandi biso osepeli to po osepelite ba numéro na biso zali na bas de l'écran mingi tokolinga ba fleur pamba te yango nde kopesa ka biso makasi maman faloni ya kotika mboka yupen ko mata wana mboka ngirengire kwa kolanda papa révérend yambo ete ya kwa kotika mabele ya bakoko esika nzambe na ya vandi apesa biso ya moteur otwali ko bimisa alors courage wana ko yaka tango yo otali o aimer o partager o tiki commentaire ya kitoko okofinga te poza na tina te pamba te lingomba ya libobele se moko tango twali koloba papa akotuna yo tango keno kopesa ba compte oyoka kimenga makimbangu te oyoka ki mama faloni te tanga zaki ko kwa kulwa biso twali ko sala mosala na biso kitabino na bayo bwali ko panzana tozwa tali toyi moke toyoka tata mokonzi bule nkamba elobi nini révérend tozongi kaka na kati ya analyse twali kokanisa lokola bato lelo oyo toyoki ba décision o tata mokonzi bule azwi toali na bandeko bandimi pamba te tokoloba yango te kasi tokoloba tokosonde mitema te pamba te nzambe emoka bi motema ya moto par rapport à mibeko ya sili kotia moto na moto ni azali koloba na kati na motema na ye ontonge nganga nzambe nini oyo okoyi koloba na bandimi oyo bayambi mibeko wana na keti. Merci maman journaliste. C'est vrai, il n'y a pas de règles sans exception. Moutunion sauté à koki kundi makaka. Mais Nabotali, Nabolandi, je vous dirais d'emblée 80 ou soit 99% des kimbongistes bazalaki content na mikano mizwamaki. Très bien. Ndenge nini bokoye belango ezali toujours pona kokende kosonde batute mais na bizaleli oyo mimonanaki na représentativité ya place masolo mizalelaki na baye obaki na kati banganga nzambe pe baye obazaki concerné te comme bandimi obaki libanda biso tuuti na mikili ya misika maman tozali kozwa ba message technologie et comme lelo avancé tozali kozwa ba message ya lolenge na lolenge na ba message wana nyonso ata moko tomoni te sur 10 ba message tomoni penza oyo bat bazali contre mikano mizwami te et en plus moto abengisaki biso na assemblée wana ezalaki ye mokonzi na bule oyo biso tozali tobengi nzambe na biso tango alobi likambo na ngambo na biso tokoloba toujours ingeta donc biso tozongisaki ok tondimi yango na motema ya kofungwama donc esengo ezali na bana ya tata Simon Kimbangu en ma qualité ya responsable ya paroisse na koyi koloba kaka pai na ngai nazali kotambulisa na kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani ti mokolo lelo baza kozela ngai ya maboko akofungwama po ete bayoka yango en live ngam na assistaki ndenge makambo kitoko ebimaki kati na lokutakano nga sikoyo pe na avancer bango na ye déjà kozwa moi eteni pona pesa bango déjà flash po tango okende koyoka babaka atoyoka kiango pa ya maman Falon papa Marcel tokomi na suka ya émission na biso kasuko kabwana boete pamba ti to wuti solo bongo kolanda
parcours na bino ndenge bolobeli biso na bokebi nyonso ete bobotami na kati ya yamba tata molimo santo bosaleli nzambe donc kibokonzi oyo toali kolobela lelo oyo à la tête du paroisse ebandi nango uta kala depuis l'époque ya papa dengena donc ndenge tokolobaki na ebandeli te nzambe akoponaka bato na tinda na pamba te mbuta tolingi toka bwana parcours nyonso oyo osili kosala na kati ya bomoi na oti lelo papa Kimbangu apesa yo kabakata paroisse ya Saint-Ouen pour koka kotambwisa yango souvenir nini na parcours to pe témoignage nini oyo lelo yo soki bayeba bi papa Marcel tika tata Kimbangu zumu to tiki bakata poto ko sepelisa public merveilleux oba kolandaka biso pamba te yali moko ya babiloko oyo ekosala ka ete moto alandi alobi te tata Kimbangu ali nzambe ya solo. Merci. Et maman journaliste. Bon, bien que na pesa kio parcours na mais toko na plateau soki na lobby na pesa parcours nanga mobimba. Ndenge bino mo bolobaka télévision ezali radio te batal la mingi ngonga toko aussi ça timing na bino nyonso na parcours nanga. Pourquoi? Parce que en dehors, il y a Njili comme responsable na bandi Nkengi, Longi, Selo, Nazaki, na bureau paroissial, Nazalaki, Nkengi responsable à quartier, Longi, na yo comme Selo, chef à cellule, na le capé na Angola. Ok. Na Angola, na laki pe na jeteki kuna, na laki mbuta na paroisse ya Kikolo dès l'époque. Tango makambu ya bato bakendaki nanu salamité. Voilà. Donc pour na koyebisa eloko moko esa fierté nanga na lingomba ezali nini. Na yepa papa mfumu mbanza na fukami alobi nanga yo pe okei kuna na sepeli po lakisa bango mosala. Fierté wana salaka ke ata ba témoin na mukeli boso nanga na osala ka musala toujours. Papa lobela ki na 26 to na Angola. Na poto. Ah ok. Merci. Ke na sepeli ndengo ke ikuna po la kisabaninga pe musala po tala parcours nyonso na landaki ona lekaki. Et je vous signale en passant tango paroisse Njili fetaka 50 ans nango nganga nzambe wa bimaka ya yambo na paroisse Njili ngai nazali na brevet wana soki to salaki émission na poto nango ko exhiber bino brevet wana bomo na certificat wana o nazwaka comme le plus jeune nganga nzambe o nazalaki o ba jeune ba o ba kende pa batata ba kende pa ba jeune mérite na likamana. Voilà. Donc sengo yango wana musala tozo sala ezobota mbuma tozo teya batu bazo sepela vie na biso pezo kene malamu age na biso zo meka kopusana toujours na liloba ya tata nzambe po kozala kimbangi seze sengo makasi et respect makasi même na libanda. Donc na témoignage à kopesa tene batu so pesa na belaki babiki te témoignage à kitoko je suis respecté partout en étant kimbangiste. Matondo mingi na nzela wana tokanisi bongo bana tata molimo santo ba makesa o bali na mokili mobimba papa Jean-Paul Bekenen satu zola kuna na Londres tokanisi bino tokanisi papa Dodo zola tokanisi papa Prosper Mpweto banganga ya nzambe o bali kopesa tata Kimbangu solo bongo maboko révérend Kamereza Wabino mokili mbezali kolanda yo kasi précisément libota na yo kuna na kati ya France na santo bazali koyoka papa bosani biso papa tolanda ki bosani biso ngonga ezali na bino pona ko akopesa bambote na libota mobimba balobi na biso na le côté à l'opoto la charité bien ordonnée commence par soi-même pona ngai ezali paroisse oyo bapesinga mokumba na esepelisi mokonzi ya bule po etena kwa kotambusa paroisse à Saint-Ouen oyo ezali ya kokamwa te ezali paroisse monene na ngambu ya bamindele to na Europe. Donc tozali kopesa ba paroissien nyonso à Saint-Ouen mbote mingi pe baza makasi na kolanda papa Simon Kimbangu kianga ni po na masolo na biso na ye azali ko mentionner bango pe azali ko tila bango mutema ete to kwa kobosa na nkamba
te toye na bandeko ba paroisse misusu nyonso elandi pe lokola kati na ndako na ngai ndenge oyebi mama diaconesse Makiese Mbila Majwa na chorale des dirigeants Saint-Ouen pe moninga na ngai ya malamu ye ya kitoko ya makasi o uti kotanga papa Beken Satuzola na mboka Londres bango nyonso pesi malamu pe tobosani bandimi nyonso ya eyambaki mbangisi ete et sans oublier likunzi ya lingomba na biso papa Simon Kimon Kiangani na ba conseiller papa général Zako mutu esalaka oyo azali ko poussa lingomba intellectuellement, sagement, na nyonso po ete lingomba eko okende liboso pe cabinet na bango to pesango na maboko na tozali kokumisa bango po ete ba mema musala ekende liboso lingomba ekende na ba réalisation nyonso ezali ko salema kati na mboka Yerusalem. Encore une fois, merci. Matondo mingi papa révérend de Karandolo Bakali Bota et Santo et suis mbote to ko ko bakse société to telemeli wana biso na bino to kutani na mikolo mizali ko ya pona ngai momo falon butu mo itango na ko ya kali bosa itango na bino na ko bandela ka mota mo nyoso ete e ko la kana ngai esengo pona ko bana kombo mo société na kombo ya tataki bango po ya monde ezali nzela elobiko botika na malamu.